Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Ingeta! 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 Nabeli tous les mamans. O ayebi kana susambo kanaye. Tozo zelaye na sitting na marche. Le 17. Tokuta la porte de Namir. Tokotambo la tine affaires étrangères. Tozo zela bido. S'il vous plaît, bozalawana ba maman. Tous les mamans. Le 18. Toi na rendez-vous. Bozala ebele po tokuta na toromematina. Ezel na salle d'exposition. Tous les babas au alingi bokanaye o ayebi ke likuta mama kongo fungwami aya poto kangango tozo zela bino ingeta 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 Simo mo opola ouais Chilombo au tiers classe au fêlé et mon faisons en classe au tiers et ça bien que toi-même tu puisses retourner à l'école gratuite. Merci. L'école est allée au fêlé en Belgique au tiers là au temps maté. Donc tu blagues les gens. Tu es le bienvenu, toi il y a un mot bien de 5 mois. Au mot qu'un autre. Et si tu as un nom comme dans la mambo où tu as mangé les deniers de l'État, il y a un mot qu'un autre. Il y a qu'à toi accueillir, Taliban na OP. Venez, vous serez bien reçus. Taliban, Talibanaise, Maliban, tout ça, venez, vous serez bien reçus. Et tous les jeunes là, tous les jeunes qui n'ont rien fait de leur vie, qui aujourd'hui sont proches de Félix pour jouer les gardes du corps, les gros bras, venez aussi. On sait que vous avez reçu des sous parce qu'ils essaient de corrompre les gens. Venez, pour 300 €, vous voulez vendre votre pays. Venez, vous serez bien accueillis. À la manière, à l'éducation nationale toujours, Boya, Bo CP là, Ingeta. Ingeta 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 Ingeta. Bana Congo, bino nyonso boyebi événement o ezali kozia awawa arrivé à partenaire ya ba Rwandais. Je pense que nous avons occasion oyo on a pour la na monde entier que Antoine Chilombo azali traître oyo ba Congolais ba lembi ba lingi Congo na été. Voilà pourquoi nous avons lancé un message oyo, nous avons lancé un message oyo le 17 le 18 tokuta na Bruxelles ezali terrain ya Bitumba. Ya mkola Bitumba. Mobali nyonso to mwasi koya se préparer ya kan esprit ya Bitumba. Toluka ko occasion oyo pona ko peta ba o ba betla ka Kagame maboko na Kinshasa. O ba kumisa ka internet mkola ngo koki. To bengi ba tout isika bozali na Europe partout boya to kuta na Bruxelles le 17 le 18. Mkolo ane kozala oya kokufa oya kozoka akozoka. Tous les coups sont permis mkolo wana. Makambo ya ko conseiller muninga ezalite nga on lance un message arimo que la vidéo sali tokokutana okutana mibali lokola yo mukolo wana tokoyeba yo soko zalaka mulaine zalaka 4 personnes na libanda ingeta 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 ekwe moto oluki makambo okoswa Chilombo yo lokolo zali pion yaba G7 et puis na ba tout Rwandais oyo balingi bakabola Congo oyo bolingo demander Congo yeba yango tu ne seras jamais le bienvenu ici en Europe. Diaspora ce n'est pas Kinshasa, diaspora ce n'est pas le Congo. Awa tozala kati ya diaspora tokobundana bino Bitumba contre les talibans, contre les malibans. Bolinga te awa bolobi na biso ke boko meka boko suksa bato ba roya hotel mara Ezel. Nous allons arriver là-bas et on va faire face avec vous. Boye Bayamopé, le 17, il y aura une grande marche. Aujourd'hui, Boye Epele, 2 à 3 000, tu auras besoin d'abino. Parce que le pays est en danger et comme il y a que Félix Chilombo a dit que Ateka Yango, Bakabola Yango, Occidentaux va profiter de Iba, pour piller ma minérale na biso. Donc le 17, nous avons une grande marche. À partir de la porte de Namir Matongé, une affaire étrangère. Et puis, l'école militaire le matin, tous allés dans le 18, n'a pas quoi, tous allés dans Ezel, pour nous couper dans les talibans, on va réussir et pas y a
bakoyamba bango na Félix Tshilombo po tosilana na bango. Ingeta bon likambo olobaki nyonso solobi problème ezaka moko awa tosengana mutu nyonso oyo ayebi ke azaka mwana Congo na événement oyo ya munguna azoya awa fo mutu nyonso abima kotikala kaka te ya kokomanta kokisa bakommentaire na Facebook na ba WhatsApp okazo yango oyo bataliba baye po baprouve ke bango nde baza ba mibali siko biso tokoprouve bango ke bango ba mibali biso oza mibali awa makambo ya koyamba Tshilolo awa ekosalama te tosengi mutu nyonso kokosa te nini te le 17 biso nyonso na porte de la mire toya wana po tolakisa mokili mobimba ke biso tolingaka mutu batiela biso te azali président moko ya traître aza président zondi ya bakufa aza président moko kana mokili ya bolole babotola Sénat babotola parlement babotola ba gouverneur atikala kaka la basinzili na ya 17e mairie o bazanga misala ba chemise lemba lokwa ba fils mukoko na bayoka so bino lokwa bolmona ka boza ba makasi boyoka sangwa président na bino ingeta au peuple congolais oza match retour to yebisaki bino to beta ki Tshisekedi papa to komisi kona mwana match retour diaspora congolais to boya ebele botala humiliation to lobaka tout le temps oh bana kini ba congolais na Kinshasa batele makate to lingi to mona bino awa botala ba talibana ba maliba ba di ko défier biso awa oyo Tshilombo ko sala eza ko défier pour ko confirmer que aza président tala comment a corrompre diaspori après c'est bango ba mbongo ebele po ba yambaye mais biso to lobi esprit à combattant eza kaka le 17 match ezali to koleka to pesa bino air parce que toi na première air ya air ba boyambaye pas ministre affaires étrangères boya ebele na matonge toko marcher à partir de wana to kene na affaires étrangères eza nango toko donc tokutana déjà wana na tongo à partir de 13h 14h tokutana wana po Tshilombo bakoyambaye na ministère des affaires étrangères tokotambola eza 5 minutes po tokende kuna totelema mais match final ezali na ezele place oyo Tshilombo akoyamba ba collabo ya ba combattant o bazalaki awa bandimi bakoma baumba ba Rwanda ça veut dire Tshilombo akoyamba diaspori le 18 na poka peuple congolais eza makambo ya groupe boete ya parti boete tozo senga pe ba membre ba parti politique bo pesa mot d'ordre na ba membre na bino baya ba membre ba groupe ya résistance groupe songolo paka boya ebele po eza défi munene Tshilombo alinga confirmer que diaspora yambiye o eza match aller to beta ki ba mona cercueil o eza match retour papa mama soko ebito ninga Congo te fanda mais mutu oya ninga Congo bana Paris bana Londres bana Allemagne bana Angleterre boya ebele za problème ya mabele kolato tikate donc le 8 le 18 wana en tout cas bango ba défi ba lobike ba bobeta diaspora mais biso to kolakisa bino ke to ami bali nyoso bolobi wana eza pamba mais devant milimo ya bato bino boko mikoli ya mboko bozwi ba 300 euros ya makila peuple congolais beaucoup déjà faible en esprit donc gagner bino ingeta peuple congolais to lobi boye l'air est grave na moment to ali ko ba Vital Kamerhe à la réunion awa na ba taliban na ba maliba o bazali ko ba disposition ya suka po ba défier biso peuple congolais to lobi boye to na ba journée mi balé le 17 septembre na le 18 et c'est un mardi na mercredi peuple congolais ngomamo ekoki so kito bimité le 17 na le 18 et lobby que biso peuple congolais tonimi alliance ya Tshilombo na Kabila et Vanda et puis occupation rwandaise ko dominer biso na kati ya Congo Belgique ezali symbole ya ba congolais nyonso bazaka libanda ce n'est pas pour rien affrontement et ko sala na mboka oh c'est pas pour rien bango tout ba ko sangisa makasi bango na kati ya mboka oh France a boycotté la makambo a boycotté la Tshilombo Belgique a lié na comment ignorer parce que Belgique symbolise beaucoup de choses avec qu'on symboliser Union européenne avec qu'on symboliser force il y a ba occidentaux au te bengaka autant et d'autant plus que parcours ya
Belgique aussi, on a Congo, Tobosani Yango, encore toujours à dominer Congo. Yango, on a tout un objectif mi-balé, il y a pour déstabiliser Belgique en tant qu'institution, en tant que représentant, il y a Occident, puis à ma force, on a déstabiliser Mokalabiso. Donc, jour on est le 17, nous avons prévu d'organiser une grande marche. Trajet d'Ali Moukousé Torbanana porte un ami jusqu'à devant le ministère des Affaires étrangères. Tu peux s'en rendez-vous dans 12 heures, n'importe un ami, dans ma tournée précisément pour Boye Bango. Papa, maman, soit à disposition, il y a comme Corona, oh, Lingara Congo, et c'est la yom ta vérité des urnes, yom de la Martin Fayoul, yom de la combat de la volatile victoire. C'est le moment, il est plus que temps pour y avoir la Kissa. Dans le du monde que Bishop Peuple Congolais, effectivement, nous avons opté pour Martin Fayoul. Donc, bino maman, la mouke sika bozali, bino maman Fayoul, c'est sika bozali, bino ma leader, oh, qui soit disant opposition républicaine, il est plus que temps de montrer à la face du monde que le peuple congolais a Zali Moko. Et Ali Bitouma, Zali, dans symbole politique, mais Ali Bitouma, le peuple congolais, Zali hostile, n'a pouvoir Zali Kosa, actuellement dans le Congo, Zali hostile. La présence rwandaise, Zali hostile, n'a n'engé qu'à Félix, Zali ko gérer Moka, n'a désordre, mais n'a nyusu Zali Kosalama. To sengi na peuple congolais, Bobo Sanate, to zana génère, ya Chilombo. Akoya, pendant les 16 jusqu'à le 19 à Kozonga. Effectivement, on aura plus de détails par rapport à lieu où vous allez héberger. Donc, ça, là, sitting devant hôtel, voilà. Mais, principalement, les 17 n'a répété, les 17 n'a midi, biso nyonso. Tous ont à disposition, tous ont porte les amis, tous ont une grande marche. Les 18, déjà la matinée, tous ont la biso, surtout dans le sitting devant l'école militaire. Et puis l'après-midi, tu l'as à Koyamba, Taliban, Maliban, Naïzel. Donc, tu as à disposition, tu as un sitting, tu as de manière officielle, mais en parallèle, action musclée parce que tu as défié Bissou. Parce que les dit mon colon, ils ont dit que tu as défié le peuple congolais. Tu as pour la collaborationnisme, il y a un pouvoir, il y a occupation. Mais moi, à la Mouki, papa, tu as Koufaki, moi, je vais récupérer, ma bonne papa, ça qui peut continuer à Bitoumana. Il faut que tu aies le bon colon. Il faut que tu humilier la famille, il faut que tu aies il faut que tu humilier le Belge. Ces jours-là, il faut paralyser la Belgique par toutes les actions automobiles de ça, la nécessaire pour que notre message passe. Ingeta, peuple congolais, Ingeta, chers compatriotes, message Nabiso, Nenge Tosi Koloba, Ezali Kakamoko. Ezali démonstration, il y a puissance, il y a peuple congolais, Nenge Bazali na volonté, ya kobima na esclavagisme, ya kobima na kati ya occupation, ya kobima na kati ya sous tutelle o tozali nango depuis côté Nabiso Bamindele. Na yango wana et si on a kisaki ba belge, les occidentaux, c'est-à-dire que depuis le 2 août, nous avons manifesté devant le ministère des Affaires étrangères belge pour n'aboyer bisabango que s'ils acceptent Yakoyamba Félix Awa, Bakomona peuple congolais à côté les mélaïs. C'est pour cela peuple congolais, to bengi sibino partout bozali, boye baete ezali devoir sacré, ezali devoir ancestral, ezali devoir ya kobunde la mabele na bino côté les la présence ya Félix Tshilombo Awa na kati ya mboka oyo ya Belgique, c'est-à-dire pour na ko dénoncer le complot international contre les Congo. Raison pour laquelle bandeko tango boyo kakabiso tolobaka, tozali ko combattre contre l'impérialisme, c'est-à-dire peuple congolais et seigneur liboye ba été la Belgique en tant qu'un pays oyo et colonisé kibiso bazali ko soutenir démarche ya occupation, démarche ya usurpation na kati ya mboka na biso. Yango wana chers compatriotes, boya ebele mokolo ya le 17 septembre ndenge to bisibino tokutana à partir ya midi na porte de Namir nde tokokendeti devant ministère des Affaires étrangères pour na kolakisa mokili mobimba ba congolais bazali lisusu peuple o ezali dominé te. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale oyo ba belge bazali kobeta biso fimbo pour le notondima esclavagisme ya ba tuti rwandais na complicité ya Félix Tshilombo. Et puis tokokutana na bango le 18 septembre, c'est-à-dire tous les Congolais au bazali corrompus, tous les Congolais au bazali ba traître, oyo lelo bazali ko jouir na prétention ya pouvoir ya Tshilombo, tous les talibaniens oyo balingi ba affronter ba Congolais véritablement dignes et des patriotes, tokokutana na bango
le 18 septembre, ce n'est pas les Congolais, ce ne sont pas les Congolais, trahison, usurpation. Belgique et le Baki na biso ba Congolais, soki binomoko bo réagir te, bango bakondima, présence, ya Tshilombo na kati ya mboka oyo. La responsabilité de notre peuple est plus que jamais urgent de démontrer en haut mokolo ya le 17, mokolo ya le 18. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ingeta, 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 Ingeta. Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave. L'air est grave. L'air a sonné. Peuple congolais, merci Nabande Kobauti partout, le Koumouna Dieu tout puissant. Ma belle à Congo, c'est Papa Kimba. Soki Papa Kimba Mazaraki, prophète Amboka, Moulimo Yamboka Wana. Et koye bana le 17 na le 18. Soki Rossi Mukendi akufaka nerne ou bien na Masasi et koye bana le 17 na le 18. Soki Arma Tungulu bakunda na métropole, soki bakata Arma Tungulu mokolo wana. Yope Félix Tshilolo na tatano Tshisekedi bokeda tina ndako Arma Tungulu. Bokeda kotala mama Filo. Lelo ye au panade peuple congolais Tshilolo. Toye bisibino boyi. Bandeko batoya IDPS tokundaka Etienne Tshisekedi le 17 tokokunda Félix Tshilolo tokokunda yo na grand cercueil okozala humilié awa tosengi ba jeune nyonso ya Belgique ya France bandeko ya France parce que awa eza mboka moko trop de collabo trop de traite na ba mama akala bapakola ki ambi bango tu bazalaki na ba vitrine lelo bakomi kolata ba tricot ya Denise Mwasi rwandaise oyo azalaki ex-soigneuse awa. Peuple congolais, l'air est grave, l'air a sonné. Et 17 na 12 heures na matoge bokuta biso wana. Et puis tokokabola ba CD ya bokoto gratuitement. Et puis le 18 wana ba Belge ba ressentir, ba Congolais ne ba sentir qui le 4 janvier 1959. Mais Fara va sokoko ne makam. Ingeta. Bokoto, Bokoto, Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre.